chaîne de la diaspora congolaise. 13h à Kinshasa, 14h en République française et dans la ville de Lubumbashi, 14h déjà. Mesdames et messieurs, bienvenue, Bande Kobalandi. Bozolanda biso partout, nakati yabamboka oyo bozali. Boyebi biso tozalakana bino toujours topesa bino ba actualité oyo ezali koleka na République démocratique du Congo auto manifestation ya ba catholique oyo babengaki congolais peuple congolais nyonso bimana balabala a manifester pour une application effective ya accord ya le 31 décembre accord oyo écouté milimo ya bato ebele et outil déjà koleka esali déjà mbula moko to outil ko lela pour na kolobate ke to outil ko sepela to outil ko lela disparition ya Mbutamutu Etienne Tshisekedi, le père de la démocratie congolaise. Le lot tozali awa na kati ya commune Kitambo, tozali na paroisse Saint-François et sika wapi bango pe ba chrétien ya paroisse oyo basilaki kobungisa moko wa bango na kombo ya Sœur Thérèse. Boyebi ndenge nini situation ezalaki le 21 janvier 2018 ndenge nini Sœur Thérèse asilaki kozwa likama ya liwa na bobiangi ya comité des laïcs de coordination oyo basengaki ba catholique banson pe ba congolais nyonso babima basala marche sima ya misa oyo esalamaki mokolo ya le 21 janvier 2018 na ba paroisse nyonso il y a République démocratique du Congo, notamment la ville-province de Kinshasa, ils ont regorgé plus ou moins 168 paroisses. Effectivement, Bao Babimaki, selon rapport Yasenko, au moins 68 paroisses Babimaki ont manifesté. Il y a eu de morts selon la Monisco, à Lobaki, au moins 6 morts, plusieurs blessés, plusieurs arrestations. Nangamba gouvernement, Ndenge Boyebi Bango, tout carassé toujours peuple congolais. Balobaki ezalaki 2 morts. Tozo kende wapi, tozo zonga wapi, Kongo eza ya nani, Kongo eza ya bato bazo diriger mboka. Basa dirigeant ndenge balingi, baboma batu kaka ndenge balingi batu bakomi bangombe ou bien Kongo eza ya opposition ndenge bango balingi lelo bazana opposition bazali kotelemela lobby bateki mboka bake kolia bango mbongo babengi madesu ndakala supa ndakala bakomi koloba chef de l'état za mutamalamu to Congo eza ba congolais tango ba moni mboka ezokende bien te esengeli ba telema ba manifester droit na bango ndenge na constitution et lobby ndenge ba manifester esengaki baboma. Est-ce que police nationale congolaise soki batu basengi ba manifester conformément na makambo oyo komami na kati ya mibeko likondi ya mboka et la police a bêté masasi aboma bato? Pourquoi gouvernement bazo wanga na ki ba policier ba bêté na bango bato ba bomaki bato te? Siko oyo akufi oyo na Sainte Thérèse masasi juillet ezalaki ya kopali ou bien ezalaki masasi penza et utaki na kati ya ba mapinga ya mboka na biso bande kotala Kongo ndenge ezokende na mbutu Kongo ezokende kana na poto. Merci tozalia na paroisse Saint-François. Et si kawa pinzota mowe kala mingi te kokota tokotika la bino bokomona ndenge nini Sœur Thérèse oyo azalaki moko ya ba chrétien moko ya ba jeune na kati ya paroisse oyo d'ailleurs lukaki selon ba information tozui alingaki kokoma sœur na mikolo oyo ezali koya mais nzambe a permettre likama ya liwa ezwaye pe ezwaye na kati ya marche parce qu'il a bandé ko réclamer application et accord abandé ko réclamer droit en tant que Congolais. Natiki Bino, Bolan. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.
S'il vous plaît, vous libérez Awa pour la cérémonie. S'il vous plaît.
S'il vous plaît. Ça et comment savoir ici et pas surveiller des contextes ici, s'il vous plaît, par respect. Et la police, vous allez avoir envoyé tout capacité. Tout pour les capacités de ça, pour y apporter sa réponse. Pour sa priorité, la merci. Des autres organisés.
ba impression na ngai ya liboso eza ko tala considération nini oyo ba religieux na ba religieuse na famille na bana kitambo bana lukunga na ba congolais nyonso ba pesi na martyr na biso ya le 21 décembre le 21 janvier sœur Thérèse Kapangala oyo akufaki na nzela ya bitumba pour la liberté na démocratie ya mboka na biso na respect accord de Saint-Sylvestre. Comment est-ce que ba honorer toyaka kamatanga ya bato minene bakufaka na monde ya catholique na monde ya ba église na monde ya ba politique mais kotala kaka ndenge batie corps na ye na kati ya salle to sepeli makasi to moni auteur oyo ba épiscopat ba religieux ba prêtre ba sœurs religieuses na batu nyonso basambela catholique na ba congolais nyonso ba pesi importance na liwa ya mwana mwasi oyo azalaki assistante religieuse pour akoma mutu munene na kati ya domaine ko servir mboka na ye akufaki ba honneur o ba pesi et la qui déjà considération mingi ba jeune balembate elle s'est battue pour la République ba mususu o batikali balandanzela na ye eloko liboso ko elanga na motema ya kotuna ka Joseph Kabila motuna tango akomona bilili ya elenge oyo alali akoyoka motema na ndenge nini bilenge bako bunda na mboka bilenge bako luka lobi bako bato minene ya mokonzi ya mboka epesami na ete kobatela bato na biloko na bango elenge Thérèse Kapangala ayaki kosambela azalaki na kati ya lopango awa abimaki ata na balabala te bamo beti masasi ekosala eboni tango akoyoka ke te mikolo ebele mikolo mibale eleki tokundaki elenge Hussein Ngandu o babetaki masasi tokundaki elenge Benjamin Mudilai o babetaki masasi banso bilenge bazalaki kobanza te bakokola bakokoma bato elikia ya kopesa mokonzi ya mboka kopesa bilenge yango oyo bilenge na mboka na ye bokonzi azwi yango oyo elikia ya kopesa bilenge yango oyo te bilenge bakolela te bakoluka lobi bakoya bato minene ekopesa ngai pasi na motema kasi ndeko na kati ya pasi wana nakozwa makasi ndenge tokotala leki na biso Tete Kapangala lali ndeko ekopesa biso makasi na motema ekoyebisa biso te totelema tobunda elongo etumba tokenda ngo te na elonga po topesa tina na liwa na bango ekozwa tina be soki etumbo ekomi na suka yango wana etumbo tokotika yango te tango bakobetaka bakobomaka soki babandi te ekobangisa bato ekopesa biso bomo po tozonga nsima lokuta yango nde ekopesa biso makasi po mokolo moko bilenge ya mboko baloba te babundaka na tina ndenge totali nzoto na ye wana kolela tolelima ya miso etangi tokanisi ye tokotie kombo na ye na motema tokotia yango na elongi tokotia yango na tolo tokotambola nango po te etumbo ekoma na suka elonga ezwama nakosenga eloko moko na communauté internationale te nayebi te etumba ya liboso biso moko nakosenga nde na bayimboka balemba te batelema balemba te batelema elonge komi pene soki omoni na elonge na etumba bokomi koyimayima bokomi komona lokola te etumba ekomi kowumela wana nde elonge ekomaka pembeni botelemani bayimboka nyonso esika bazwami batelema poto bimani na bowumbu oyo okoloba te bato bawei ekomi kopesa bato bomo epesi bato bomo te bato bayaka moko le 31 décembre 2017 bato bayaka isu moko le 21 janvier 2018 bato bakoya lisusu mbala ya sima kasi bokutani to nango ya monene ezali oya le 23 février 2018 oyo papa lobi te biso nyonso mabolongo na se poto sambela pona mboka na biso mokimo mbesa esa biso basunga biso na mabondeli wana bokutani monene tozali na yango sima na yango mokolo ekobiangama oyo comité laïque de coordination akobenga biso tokotelema tokobunda pona ekolo na biso tokobunda pona bana na biso tokokenda te na suka tristesse mingi pona peuple congolais ya komona te soki congolais atelemi
po asenga justice sembo na mboka na ye po asenga te démocratie liberté ezala bakomi kopesa ye kokabela ye liwa mokolo wana toalaki awa ndeko Thérèse Kapangala lokola biso moko na bandeko baike oyo toyaki kosambela awa tobimaki libanda tomoni basoda babeti masasi nsima na yango tozongi na kati awa ya paroisse ndeko Thérèse babomi ye te lokola tokoyoka na bato ya majorité liboso ya dépôt moko bakoyiba alaki pe kuluna te babomi ye na kati awa ya paroisse akotambola na biblia na loboko le loboko mosusu asimbi lindalala tokoloba que ezali tristesse mingi parce que na mboko babengi démocratie jamais bakoboma mutu parce que akei kotambola lelo tokoka balobi basali ba commission d'enquête mais ba commission d'enquête wana ezali pona kotalisa nini parce que responsabilité ya liboso responsabilité ya monene ya li responsabilité ya ba homme politique ba responsable oyo bango batindaki ba soda wana na mandoki po babeta masasi parce que ya kufiliwa ya masasi akufiliwa ya muibite akufiliwa na boutique ya motote lokola bakoloba ezate ke moto akufili banda toki bato mususu na kibolole na bango balobi ali moto akufili banda bamemiye baye na kati ba image ezali ba photo yali alaki awa kotambola na baninga babeti masasi awa na kati na basoda o batelemaki libanda yango tokoloba martyr moto ya pesi bomo inaye pote ba mosusu ba vivre ali moto balelaka te ali moto alingite oyo ye apeseli makila wana eloko ye abandai koluka biso bayeba tikali to continuer yango te to kozwa yango nde etumba ekosila bako sukisa biso te parce que babomi moko na kati na biso to pe babomi mibale misato bakosilisa biso nyonso te ndenge toali totelemi na bomoko pe to continuer etumba wana na kombo na bango na kombo ya makila na makila o bango batangisi lelo pona ekolo na biso pote lobby ba o bakotikala bazala na liberté toali baumbu te toko continuer kotelema récupération politique moko ya lite eloko toko vivre na Congo lelo absence ya liberté absence ya justice absence ya ba droit pona ba congolais et tangamité o moto opposition moto majorité et tangamité protestant moto musulman topé catholique eloko yo ezali kotala peuple congolais na mobimba na biso et belé na biso ndenge toali au-delà ba clivage na biso tolobi biso nyonso to telemi elongo pona owana ba politique lokola toali biso moko toali pe ba Christ soki to biangami na nzela ya balayiki ndenge to biangamaki to ye pona kosambela tolobi to tambola pona ekolo na biso to kobundela ekolo na biso el ponite ke aux politiciens aza ko récupérer eloko moko ko récupéreralité parce que eloko ya sikape lobami réalité ya linde etumba o to banda depuis kala nde bato nyonso ba monite etumba wana ezeli etumba juste esengeli moko na ba congolais akota yango to moni ba catholique bakoti yango to moni ba protestant bakoti ba musulman pe bakoti toza ko benga pe ba église mususu etikali bango nyonso balanda nzela wana parce que toko telema te pona homme politique moko to pona clan politique moko toko telema pona likambo ya justice ya démocratie ezala na kati na mboka na biso. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci Bolandi Ndengenini nzoto ya Kondo Thérèse Kapangala esili bongo kokoma esika wapi mokolo ya le 21 janvier 2018 silaki bongo kokwali kama ya liwa awa nzoto ya ye ebimaki na morgue ya hôpital ya référence ya Kinshasa Mama Yembo esili bongo kotambola na bakomini Kinshasa pe kokota na komina Kitambo awa ezali bongo na kati ya paroisse Saint-François esika wapi asilaki kokwa likama ya liwa Bolandi ndenge nini bai famille baleli Bolandi ndenge nini bande kona biso ba leki basali ba intervention na miko ya Eco Dynamique Télévision la voix de la diaspora congolaise. Merci Nabino ezaka rapasi parce que ceux qui te recoba kokufa boy nana kokoto la biso o bango ba bimisa ba mettre ya 100 paquet ba bimi ba ko continuer ko boma ba ko continuer ko papa ngongo pe ko ekomiti esika wapi ndeko na biso ale molota lobaki ngonga ekoki ya ko papa okuyo papi
Merci Matondo na bande konyoso oyo ba soutenir biso, pourquoi pas je cite le numéro 1 de cette chaîne, le patron, le riche tempête, la voix de la diaspora. C'est à travers lui Nde Bozozo Barele Oyo. Merci na maman Thérèse Kolomoni Oyo Azali la gardienne du temple. Yende Azali ko assurer biso vraiment to continuer ko sala musala Oyo na kati ya Kinshasa na ba risque nyonso. Merci na bino nyonso, merci na équipe technique mobimba et accompagna ki biso. Voilà, je cite Manassé Balo, pourquoi pas l'impitoyable garçon Gauthier Kele. Merci et bye, à la prochaine. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.